Alda. Désormais, Banapoto Mokili Mobimba, Fimbu na Fimbu, tu engagé ba reporter, ya ba matanga, ba feti, ba cérémonie nyonso tout mwana poto za na besoin ya kosalisa na Kinshasa, ezo senga filmage, montage ya danger, tozui vraiment ba caméraman moko professionnel, ba monteur moko professionnel, au bengi biso na numéro eza affiché. En tout cas, vous allez décider toutes sortes de manifestations, matanga, fête, anniversaire, il y a moi na Kinshasa, il y a ndeko na Kinshasa, collation, makambu surtout, oyo senga, bo vivre à partir de Kinshasa, contactez toujours Fimbu na numéro affiché, vous allez toujours décider. Thank you very much. Merci, merci Nabat Bazola Ndabiso partout à travers le monde sur www.fimbu News. Naibige poto mokili monde entier na minute ils a bougé tombé parce que ba moni humble serviteur na bango de longues jambes l'homme qui a vu la naissance de sa grand-mère naibige mikili na minute ils a tombé na likolo kuna poto vraiment ils a bougé lelo pour na plaisir na bino. On a un deuxième épisode tobe ngango bongo nazo yamba apôtre munene yambo kana biso o tuto yamba ki semaine passée apôtre à bientôt tsona tozana yesu sur na plateau parce que bato partout à travers le monde basalaki demande basengi vraiment ebelé abandela sous makambo lobaki bato mususu bazwaki yango mais bazyango vena na considération te yango lelo na bokasi ya Joël Lando caméraman puissant derrière la caméra toyaki lisu koluka apôtre à bientôt tsona to solo la nae par rapport au débit nae par rapport à Moussala nae trop solo nae vraiment belé. Je profite déjà à l'occasion pour dire bonjour à mon invité, bonjour apôtre, à bientôt tsona. Ah bonjour papa. Bonne santé. Oui, santé malamu pe na pesi susuba na nzambe nyos balandenga partout dans le monde ba mbote na bango belé na moni ba réaction na bango pe lelo o ba koyoka suni o nzambe a cheto lo basupo na mokona lelo. Apôtre à bientôt tsona question o nazo tuno ya liboso ya et bandeli na yo débit na yo ya musala o euti na Londres et pas cancer nanga Angel Muswahili a bengaki asalaki ba réaction alobaki na tuna yo au botama mbalamo apôtre to ozape na parcours o leka ti nzambe abenga ngana azali ko bonda banda bo mwana na bondela ka na ko bonda na sika ba mama bazo bondela esika ba mama ba bondela kana ba missioni pe kuna nde sika ba mama bazali ko manga ko bondela mais avec le temps et ko sala yeti na komi ko na koti na kata ba réveil ko bondela kaka lolenge ba tunso ba kinda ba église mais un jour ezaki un vendredi poto comme samedi na tongo nazo lukana na mukabo nazo ko ko mukate na sentir to casser faiblesse moko non na santé na vie na pe na yo ko sala effort nazo kopo mai pona ke ko brosser peut-être temps na tongo wana ko pesa na force na meki mais na kokite temps nazo ke na kite pona vanda de na se sentir moto makasi betinga na kata nzoto temps moto wana beta kinga na moni nzambe koloba na kata moto wana zo bananga ete ezanga nzambe na pona uta mama na yo esengeli au programme message na kata monde entier pe liboto ezana bitu kopika simana soko la nzambe na komona nzambe katikati na yo mais soko boyi ya solide na moto susu na ko kosaila excusez apôtre à bientôt tsona tant aux révélations na ezaki na année ou nini ou tani ezaki na ba 2004 nde na ekozwa vision wana
nde nkolo tanga yeko visiter nga tango nzamba yeko disparaître 4 nanga na yeko mona susu kola yeko zonga deuxième tour pour na ko confirmer message tozo sakola temps de la fin abinga zanga nzambe nde na pona uta maman no esengelo programmer message nga na monde entier pe nde kuna na yeko zo confirmation ke nzamba lobi nga pe ya solo mokolo ngo chenga mo banga makasi na yeko zonga deuxième tour pour na nzambe na nzambe réellement za yonde muto bengi ngai zonga troisième tour pour na confirmer que yom to bengi même jour amisu niko tasa mabomba neza kino kata tata ko ngamoko nafana kipe ko tasa nzima tsa camarade nanga pe sala kinga kopanga pe nzambala bina ko ke église moko te bonda no nakata ndaku tinga nzambe na kokita na ko tujuka so message ko pe kinga kipe ko tasa na plusieurs églises na kata na mboka na so na kota il y a temps de la fin. Merci beaucoup, apôtre. À bientôt. Tozo Tobandi Bena Moussala ou bien. Question nangai ezaboy. Comment to koyeba mobengami ya solo topé ya mabe? Basi nini ekolakisa? To baki na pesa ki exemple mikolo le kaki na Hébreux 4. Dieu a pris alerte par des signes. Biso déjà temi katika na so pona kotasa ke nzambe abengi biso pe mobenga mi ya solo senge to mona kata makomi so tozo mona mutu na kata makomi azate biso tozo kwa te ke nzambe abengi surtout ne to lobeki même makamba guérison divine to bien bato le tozo mona bato azo ya o yaka lobiko ezaba tozo ken c'est bien nzambe na biso abik ça parce que bible bi voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru donc to lingi to mona lobiko wana evanda ne na kata parole de Dieu so tozo mona lobiko wana ezo na kata parole de Dieu te biso tozo kwa te peut quoi que mutu wana za mosala na nzambe biso lingi bato ba retourner na kati ya parole de Dieu ceux qui bato ba retourner na kati ya parole ndeko to koyeba mobenga mi ya solo na mobenga mi ya solo te yango bitio nzamba bengel biso na eleko oyo atili biso poto programme message du temps de la fin pendant que biso tozo sakola message so tozo mona mutu na kati na message biso tozo sakola za te to ko quoi que aza mosala na nzambe. Merci beaucoup apôtre, à bientôt. Tozo avancer totuni comment tokoyeba mosali ya malamu tope ya mabe mais naza sur na vision na yo tango ozwaki vision balakisaki yo ndambo oyo ya bato basalelaka molandi na yo tope molandi na biso nyonso ya mokili nzambe na ndenge ya solo est-ce que okoki kozala na baréférence ya moko to mibale oyo en tant que révélateur ya kolo oza na miso ya molimo okoki komona pe solo par bassine ou par si tu peux exemple on a plus que dit Hébreux 5 Bible bien dit musala o polo à côté les c'est l'institut le Seigneur makambo nzamba lobi moto ko changer on a mokilo azate parce que biso toza ba imitateur ya Jésus pendant que Christ a bibi biso Seigneur to croire na yango mais Christ a na boy sacrifice na boy pe offrande mais azana besoin de former corps de Christ mais tout le monde sacrifice et ont na kat na temple tout le monde des offrandes et ont na kat na temple et le bagay bato na ba obéir na Jésus donc pendant que bango bazo respecter parole de Dieu carrément baza déjà mosika na nzambe mais tout le monde na bato na katika na minoko na bazo tanga ko Jésus tout zo ko arrêter on tout na msape pe na bala tango koki bato retourner na kat parole de Dieu parce que oh Christ a biso ki bato atosité biso ko arrêter bato na bato a boy sacrifice a boy offrande mais bato ba répéter encore aussi Tosilisie Tobongonanga esili Tosilisi fini Ouais, espoir de King, l'embiacador de King is back. Yobongonanga artiste. Bino tout, bana King, bana monde tiembo zala awa. Na film news, espoir de King. Andi boza ma nouvelle ya Yobongonanga nouvelle single avec Jires Alice Gas Steve na pointe. Donc Ken Pana journaliste sans complexe. Bola na biso awa ndi. Yobongonanga tika kombonanga yobon soki olingi mwasi ya bosa na yote kota enyongo kofuta te kota yenyongo kota
pota yenyo pota my god yo lakini kuna danger bagay donc chote musa esa musana moi obini mpona film na film ya film ken piana danger chroniqueur sans complexe il on a se planer en moi donc voilà base la yo bongo nanga et puis eza pona bino tout quoi équipé te papa mwana angolais mundele européen ou asiatique donc ebini ça toi minga le baté musala kaka donc yo bongo nanga world yeah check toujours rejeté de bien basa la première tout ça merci beaucoup apôtre à bientôt on a toujours avancé bah tu nous assure bazo comprendre partout à travers le monde au bazolanda biso apôtre à bientôt sona pona yo dim to offrande et représentaka nini et panzambe wana ezaki makambo ya sacerdoce lévitique omoni nzambe atraitaka na bato nyonso na eleko nyonso na kati na likambo etali sacerdoce lévitique ça signifie elingi baite ezalaki tozali kovivre kaka na sacerdoce ya balevi bazali kovivre sous la loi mais biso tozovivre sous la grâce nde fua oyo tozobengela grâce tokango même par le sang de Jésus ozomona donc et que sacerdoce ya kala na sacerdoce tozosala lelo eza lolenge moko te biso tozobika par la foi mais bon bika ki na nzela ya mibeko déjà différence tango Christ aye déjà to côté na sacerdoce asika soki mutu nyonso azozwa makambo ya sacerdoce ya kala aye ko sangisa na sacerdoce ya sika elingi ke Paul azobenga ba église prostitution bazui mobali ya kala babengi loi bazo sangisa na mobali ya siko babengi grâce ok ancien ezana pona ko service ka ba exemple ko tasa bandeko na biso ya loba bika kina nzambe na kata loi lolengi ni ba respecter ki nzambe lolengi ba tambola kina nzambe po ba bika gloire na nzambe biso pelo na kata grâce to respecter ndenge nzambe lo bina biso ko bika kaka le main bonzambe mais so to sangisi yango babengi ba église po prostitution kuna nzambe azate donc nous avons qui retour à la parole bato zonga na parole ya solo poto ndima ete bato bazo sala bonzambe ya solo to miracle zo sama kuneze bonzambe to soki to moni bazo zonga na kata parole te biso eta que Christ a bengi biso na eleko parce que ngana za na mission mo na Jean-Baptiste a préparé ko zonga ya Jésus kokote ya Jésus ngana zo préparé ko zonga ya Jésus donc so to zo mona kata parole zate quel que soit même aux na population ndenge nini biso to ko croire na yango te parce que liloba de Jésus ça été oza libanda ya parole de Dieu. Mais question nanga ezalaki offrande ou dîme et représentaka nini et panzambe na tango ya kala ezali ko représenter soki mutu azui 10% na ya pesi na kati na tonga nzamba ko bénir ye pe offrande ezalaki soki mutu apesi yango peut-être akoki ko commettre même lisumu nzambe esengeli alimbisa ye mais Christ si a mis pesa déjà une meilleure offrande katikati na biso ezalaki agréable donc tokoki ko répéter yango te bato ya kala nde bazali ko répéter au moins chaque année bakoki ko offrir un sacrifice mais biso banda to comme na temps de la grâce lisumu na biso sieli elimbisami tokoki ko répéter lisusu te so tozo répéter lisusu offrande elingo bake tozo croire te que Christ akufaki pour na biso donc parce que Christ appelle ça qui offrande ezalaki meilleur pour na biso donc esenge toza suna tina yango te mais toza na lolenge mususu nzambe apesi pour ete bana nzambe ba ko sunga l'œuvre de Dieu mais d'après yo offrande na dîme tokoki ko pesa ngo lisusu parce que là c'est déjà ancien eza déjà liquide déjà on te benye ancien testament ancienne alliance là c'est déjà passé puis on a une nouvelle alliance mais message nini européen pour na batu oyo batika la kaka na ba makamuke pesa opambolama sala boye ozo message nini au relancer bango naza sur que bazo talent ko sunga l'œuvre de Dieu et parce que kolo na ileko to komi ali basunga pe basala nzambe mais to sunga na lolenge ya sika na lolenge ya kalati so to zonza nzambe kuna na tema kalomoni diable ayebi parole malamu so kazo mona ete tozoza libande ya parole de Dieu moni batebele bazolela ba difficulté mikaka ba maladie ba problème ezolanda batozo tala ngana zo gêner oyi ba disciple ya Jean-Baptiste bazali ko gêner makasi mais ba disciple ya Jésus bazali ko gêner milité mais bazo comprendre mais comment ndenge ba miracle zo salama katika Jésus mobala libala bango bazi ko vivre réalité ya parole fraîche yango moni miracle na naki bango mais bango bazo gêner bazo
miracle était to boli baté belé komona nazo sala ba gêne mais société zaté baté belé pe bazo lemba ko bon na nzambe bazo mo lokwa nzamba zaté mais nzamba zali mais lokwa tuzo simba na kati na lilobaté ndozo mona ete batozo kampwana ba mo lokola nzamba zaté ya omoni eloko nzamba benga pona ko isa pepe na nzambe nyos tango ekoki nzambe yo abenginga po ete na programme ça suka na monde bato ba retourner na kata parole bato ya ko mo lolenge nzamba salaka surtout bande ko bakolanda biso même libanda ya mboka oyo tebike ba difficulté za libanda mingi bato ba benga biso ba poussa na esika oyo ba ko mona nini o nzamba zo sala biso na kata véritable parole de Dieu. Mais apôtre à bientôt sona tant ozo ko expliquer awa makambo ya offrande na yoki yo o toucher point mo OK il faut te payer sa offrande na ndenge ya sika sika na to sunga l'œuvre de Dieu na ndenge ya sika ikoza ndenge nini pona ko sunga bandeko to bazola mais to mona ki ndeko na so corner azaki officier mais babi que Marguerite qui bo conduit au corner azaki na yango ayebaki ko sunga l'œuvre de Dieu mais corner azaki ko sunga l'œuvre de Dieu nanzela ya au monde ba libéralité Corneille a sunga l'œuvre de Dieu babi que moi j'ai encore à visiter qui Corneille parce que ayebaki ko sunga l'œuvre de Dieu pene le kon nzamba lingi ete tango batozo sunga misala nzambe eza to força kana batute ke yako pesa bo yako pesa tenter biso zo katela batute e sengeli makambo e uta katikata motema ya mutu ayeba ko sunga l'œuvre de Dieu tango mutu zo sunga misala nzambe malamu nzambe pe ko bénir yeko leka mais ko zana lenge wana ba 10e te ba katela ki batalobi mais leko o ba katela mutu te batunde ba tema pona ko sunga l'œuvre de Dieu batwa tema pona ko sunga basala nzambe pe nzambe na biso ko kanisa bango. Merci beaucoup apôtre à bientôt sona toujours kende sirema moké toujours avancer mais j'espère que toujours avancer bien est-ce que batuto bazolanda à travers le monde ou expliquer bango ngolu wana ou grâce wana ou message wana ya temps de la fin et quitter la yo ndenge nini pe ba directif nango eza comment kasi yango na le pesa ki la wana bike ta nzamba visiter kinga izaki na tongo moko na lamuki nde na mona ki moto kiti katikati na ngai mais oyo nzambe azobe so motu ezali ete tolingi bana nzambe bana mbapena Christ comme sauveur pe mo bix na bango bana kotosa o Christ alobaki na o Christ asalaki parce que tout le monde partout dans le monde batozo ba Christ comme sauveur pe mo bix na bango mais bazo tosa maloba ya Jésus te OK Christ c'est la parole ozo mona on tolingi pepe na nzambe siko ba ko yamba bon nzambe ya solo bana kotosa o Christ alobaki na o Christ asalaki parce que une parole ya révéler nzambe nda révélenga pona sakola na eleko ya suka na bato bakoyoka o nzambe lobi katikati nanga pe bato ko comprendre que nzambe lo lengi nini asalaka katikati na ba oya ye parce que nzambe asaka na n'importe qui te nzambe asaka na ba oya ye nzamba bengi biso na eleko pazo sala biso po te pepe na nzambe ba mona gloire na nzambe katikati na bomo na bango que okoyiko expliquer biso ba adresse ou ba directif ya église pour na bato o bazana pour ça ya repartir église ezana Binza Delvaux sur avenue Kassavou numéro 15 juste na terrain Delvaux basali ya sikawana tozana sikawana soki bat baye sikana ba komona biso pe contact na biso numéro to repesa surtout ça pour bato oyo bazolando partout à travers les bazo c'est plaindre pena pona numéro na moni bato se plaindre mingi pona numéro na ngai yango bato bazwa eza 082 32 45 467 082 32 45 467 pe likambo motu yango tozobeta pona likambo etali batch oyo na bandi ete kolo tozana ba activité na oesika to bandaki le 1er avril to kosisa ti le 30 avril na bandi so pepe na nzambe bazola na bamoni mandefu etika lingai donc nzamba baki na kata ngote na zana recommandation na nzambe na ko kata onka le 30 peton nazo kata sukio mutu nyonso quelque soit za na problème quelque soit za na difficulté nzamba bisinga ikokwe donc au peut to lancer bana nzambe ba ya to banda 16h juste tu 19h30 to silisi pe bande ko bazali banda ba ya ba fute ba biye ba ya ba komona ke ya solo nzambe na biso azo sala makambo o vraiment sengela ki o bango ba mona ba ya ko poussa ba bika vraiment bon nzambe o nzambe achebi katikata biso na ile kwa suka otoko olobi les premiers aussi sortis le 30 avril. Le 30 avril de quelle heure à quelle heure? De 16h tu 19h aussi. Message nini au lancé pour na batu tout oyo ba landi o topé batalio partout à travers le monde. Message ezaka tozo mona batu basunga ka lèvre de Dieu makas. Partout dans le monde batu bazo sunga vraiment misala nzambe. Misala ndi akosunga yango oyo. Tolingi su batu boka ba mission na bango pamba te. Batu ya kosunga nde lèvre oyo.
o nzamba bengi biso po ete ba eliba kota ba benga mi pe ba pona mba kota ba poussa na ba ko soutenir l'œuvre oyo po ete to poussa ngo 4 ko ya monde parce que to sali e banaki na Jérusalem pe ko la bibo ke nango jusqu'aux extrémités de la terre pe lelo katikat na biso sali bandi po ete to tin kango 4 ko ya monde ndenge na beki makambo ya 1910 ba reconnaître Congo na kata cha missionnaire ba bito za batali boso na likambo etali évangile pe lelo yango likambo ya nzambe ko katikat biso to monaki pe papa na biso kimbanga lobaka makambo peuple noir et ko programmer message suka na monde pe elemba fe yango etemi katikat nanga pona ko programmer message suka peuple na nzamba pusana ba ko bika bonzambe ba twazana maladie ba problème ba difficulté atare kufio prostate diabète ba maladie nyonso ba bengi maladie tozana hôpital munene ya molimo awa ba to ko vivre gloire na nzambe pe nzambe na biso ça toujours le même nenga sali bandeko o baleki katikat na oesika message numéro go pesa na bato o bazaka batoma Thomas, ça veut dire moto andimaka na pasi message ni européen na ko sa bato andimaka te parce que omoni na lebela ki likamba bonzambe et si baby na baki bonzambe c'est baby pepe na nzambe belé bazo sambela nzambe te parce que ba ventir le kimi na kati ya likamba na nzambe et belé bazana bazo sambela te to pesa bango foti te et belé bazo mona nde clarté na mambo bonzambe mais na ko sa bango suba lemba te ba tele maba ya ba pusana ba ko mona gloire na nzambe ya solo bandi o ko sepesa su mitema na bango poete ba kota sus na dimension ko ba ke Christ azana bomoyi ba pusana ba dutete nzambe azaka na biso. Mais apôtre abiaton tsona mutu moko abenga biso à partir de Irlande ayebisa ki biso totuna mutu a représentaka nini et panzambe et même mutu ko la bi faisons l'homme à notre image et biso toza ba représenter ya nzambe katikati na sia mabele nde moto nzambe asali et nde yango to bengi mutu. Merci beaucoup. Tokomi vers la fin déjà. Toko senga apôtre à bientôt tsona ko rappeler son numéro pour plus de précisions. Donc le numéro n'a qu'à rappeler sous numéro parce que bah négozo beta c'était ma case pour na likambote numéro ezali 082 32 45 467 082 32 45 467. Wana soki ba bengi ba kozanga imoko pe ba poussa na kana lieba mona nini nzamba zo sala kat na lobane yanguya. Est-ce que oui ko prier pour na batunyo so bazolanda partout à travers le monde parce que prière wana ya jour wana ba benga nga moi trop ba bi et fortifier qui vraiment mitema ya bato et puis maloba o loba qui ezaki vraiment puissant et katisaki ba horizon sans avion mais et tout ti bato pena place bazalaki partout à travers le monde o ba landibiso moni bible lobi ke loboko na nzambe za mokuse te pozanga esika nini ya kobikisa na yebike o nazo sala bandeko bakola nango par la foi quelque soit ba promba za nango ba difficulté pe bako tatola ke nzambe na biso aza nzambe na bomoyi pe to bonde so elongo so na bandeko. Merci Dieu du ciel, tu es Dieu, tu es le tout puissant. Nzambe na tiki bandeko nyos bazolanda biso na ngonga au partout na monde. Ba bazana ba problème, maladie, ba difficulté, ba bazana ba problème financier. Nzambe tiki to visiter bango. Ba yo bazomona ba vie ezo kendete. Nzambe tiki to fungula ba porte ba vie ekende afin que comme nzambe ezolokumu monisa gloire na yo partout yawe bat bakolanda biso monisa nkembo na yo bat batato la komono ba ito nzambe afin que comme yawe ezolokumu na kombo na Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci na bato tout oyo bazalaki branché et puis connecté na kolanda 3W Fimbo na Fimbo News. Na pesi merci na Joël Lando azaki derrière la caméra. Na pesi mbote na Hilaire Clark Nyoka oyo ako monter biso image oyo et puis leader na ngai Ken Piana Magizembe na pesi baba mbote numéro na biso eza plus 243 82 46 34 996 plus 243 82 46 34 996 reçoit de longues jambes l'homme qui a vu la naissance de sa grand-mère pour na ba conseil ba remarque ou ba situation na bino toza wana mieux placé pour na royo kango et puis bye à la prochaine. Merci.